Merci mesdames et messieurs, c'était là la sœur Eunice Manyanga qui a parlé avec tout son cœur et puis elle a déclaré des choses parce que c'est une servante de l'Éternel et puis c'est l'artiste en vogue actuellement ici dans la ville province de Kinshasa et Zalami qui la poto en Afrique au travers, c'est la sœur Eunice qui cartonne, la sœur Priscilla Kondankoy. Merci à mesdames et messieurs. Salutations à monsieur Clever, perfect. Ara, pourquoi pas, à l'excellence Florent Tiba, ministre d'État de Brazzaville, et à l'ex-chef d'État de la RCA, Ferdinand Alexandre Ngende. Mesdames et messieurs, comme je vous avais dit, on a l'honneur, on a ce privilège-là de recevoir cet artiste pétri de talents, bourré de talents. Vous connaissez très bien, l'artiste c'est Papi Def. Avec lui, nous allons essayer de parler des les à côté, les à quatre, il y a Vimba. Quand on a eu Sarabino, ma solo à Chimpompi, ma solo à Kaya, Zimankaka Diaka, Kinkulu Kinkala, Kikala Kinkulu. Mais avant tout cela, Daniel va nous proposer ces beaux clips et puis directement, vous avez, je pense que vous êtes en train d'écouter des sons de live là. Suivons d'abord les clips et puis on se juste après pour la continuité de ce grand magazine Place des artistes. Suivant l'image. Machibeto merci Okonzi Mboka Otali omoni ezosenga innovation maele ya sika Otindeli biso Martin Luku Sapanu Moto azana vision et na volonté Moto azana bolingo ya kotombola unatra Machibeto merci Okonzi Mboka Otali omoni ezosenga innovation mayele ya sika Otindeli biso Martin Luku Sapanu Moto azana vision et na volonté Moto azana bolingo ya kotombola onatra Martin Luku Sapanu Azamona ya onatra Martin Luku Sapanu Visionnaire ya onatra Martin Luku Sapanu Azamona ya onatra Martin Luku Sapanu Visionnaire ya onatra Enoko Kenge Opau Martin Luku Sapanu Visionnaire ya onatra Martin Luku Sapanu Azamona ya onatra Papa Kumbae Kumba onatra obombo Papa Kumbae Kumba onatra obombo Un point de plus. Un point de plus. Ouais. Olivier Lino, mon directeur. Docteur d'ambiance, nous apporte. On atteint les milieux. De Christoubois le mon pépé. Berfeli Agola. Kova solo. Voilà.
Merci. Merci, merci. C'est le groupe Select Music avec le leader Papi Dev. Là, je profite pour saluer Martin Loukoussapa, nous messages au Monana. Pourquoi pas notre frère, notre ami chez Olivier Comla, Olivier Lino, Bambote et Belé. Comme je vous avais dit, mesdames et messieurs, c'est notre invité Papi Dev. Moi, Namboka Boni. Ça va, les journalistes de l'X. C'était mal. Place des artistes, merci. C'était mal. Vraiment. Et ça n'a bien ma casse. Encouragez les leaders aussi. Papi Dev. Ouais. En tout cas, je sais que Ebele peut pas découvrir à travers l'émission la place des artistes. Na repé ça na bandina no na yeme le grand aigle. Mon inde to aussi ça émission to beta chez na Camp David. Ouais, le boss Martin Loukoussapa. Batu ba yeba Camp David tezali c'est si manganda maboke wana tout à l'heure. Le 14 là to banda to banandule batu bele ba ya ba soutenir biso na bike kuna nde to kokuta na ba président golf to nondo ba ya to mampia na ba ya pa chomuluba Olivier comme là Olivier comme mon directeur Olivier Linon vraiment la pesi comme là papi Dimoke papi Dimoke le gardien du temple l'homme le plus honnête Guillermo Tombo. Il y a Cyril Lotte qui est dans mystique à former par côté on a le bazar moi belé les boss les bourgeois gentils Olivier Luzolo t'as la des outils mekili on a pena suki on a problème à car aux ana solution ils ont moko na isasa achat ya car so lingo so ba car ya sûr ou ils ont la garantie à une année qui kana ola motors on a colonel Mochiba donc kuna pena blague te moni ba ventilo bato ba ndo sala ote bor moko ba tse ba peinture bote kuna pena sombi carbe na uzana garantie et Yassir merci beaucoup Olivier Luzolo pour l'artiste pour la moko ça fait très plaisir ngala bingo kana solo na yo masolo ba lisa côté na ba lisa kati ouais tu fais tellement très bien ton boulot Papi Dev merci mais vous êtes toujours humble mais au CPL Sarabatu ouais toujours mon ayo parce que aux artistes moko tant disque dans les bingité malgré au quotidien la phase de promotion parce que vous êtes toujours dans le studio vous en chanter si je me trompe pas mais au bêta à chaque week-end on les karaté au artiste soit ba leader ba contrat d'âge mais ba week-end va arrêter mais Select Music vous êtes toujours en mouvement vendredi samedi dimanche au bêta c'est que ça en tout cas secret zali kaka nano ya moni ya kolinga musala ya ba mona ba tumsutela Papi Dev. C'est vrai que biso tout le monde a tous apena société par rapport des avis auparavant mon auparavant et manozala biso to bandaka pena tabsuna ba jouer répétition ozo betaka kaka ba série on a pena makambo eza pena na kisasa oyo mona pena ke boye bozo instrument on a to beta na ciment et pas na avenue Mongala je crois Régie des eaux avenue Mongala oui on a pas fidèle Moussadi oui si on a to beta pa ya José Kanda to beta na banda le pa ya Silkas Sylvie Kassongo le to beta ba place belé vous sentez vraiment que chaque week-end Papi Dev vous week-end vous tout semaine le série on a ce na OGFM ezaki déjà na ce milingo Kassongo actuellement aux ambassades ya RDC na France donc c'est pour dire que moi ba makamango kiti mais tozo bunda parce que boulot pezali vraiment nde ba mona ba muso to ba mona ka yo te belé ko to actuellement ko to tamso belé ba l'équipe biso pe na ba marché mais biso pe to bunda à travers le to linga pe na ba sota parce que yo soki to ye to sepelaka eza la fête à mariage voilà eza la ndule ya yo moko otaka bato nyonso à l'aise c'est la personne na moi rétrospection ya Select Music ozaki likansine nini pour créer ces groupes moi provenance peut yeba parcours est très important voilà en tout cas parcours les alaka na mututu de musique na biso na esalemaka un bon congolais un vrai congolais des alaka na mo ba choral ngana tanga na ba école Kimbangise to banana na ba choral ba Kintwadi après na ba quartier peut tout ça peu moi pour que c'est quand ba quartier après et ko sala ka na ba 96 on a tellement na ka fanatique ya général des fois fait général des fois personnel samba ba moli mon pas yazali na monaka vie na nga wasi tout mona Dallas papa leke ba masana nga Gilen Denga toki to soluna yende mutasimanga na loboko amemanga
et pas à fait général de FAO dans mon côté de tout solo là voilà tout solo là n'a pas les pendant c'est une première fois rencontre na général de quand de kayo yebi pour moi expliquer ça qui est mon bon mona au moni mutupina ou le varais ko beaucoup tane moi fou ces ans so ya mona ilo nya valé pas na tu sais quoi mona qui dans pour le premier jour à sataka que nazana nzela mais et loko oya ki ko moni la ngapena ya danger penate mais qui tango jumuse ko salarié to bimaka na yi ngai na vie wasitu to yaka sikuna fallait récupérer ba mal na yemo yaka na agence ya kin service ngapi na betele masolote ya ba kin service qui to na ba relation na onora beche mari mulatu na betele ya ngote siko ko yeto ya omoni to saka na car na maître mabanga maître azaki garde rapproché na yi na vie wasitu na chauffeur siko to zoya to ya ko récupérer ba na ba mal na yi siko mona ba sœur na ba grand frère na ba ya Léonard ba défenseur Léonie ba tika biso na moi si ya PDG Jean-Marie ya Jackie toto na France na pesi mbote amona ka ba beleli nga siko na kombo na de fao siko ba beleli kombo de fao mais de ba ba yego yambanga mais qu'est-ce qui s'est passé ko tant que noko moi ako sa médaille ya koti na kati agence tia ki kuna sikwa kikuta ba de fin vie Gabi pour yo mutazaki après Jean-Marie ya ki de fin vie Gabi na kisasa vie Gabi nzinga akia bando solo la boabi maintenant comprendre te bwande na pas oh mwana na biso alela yo fort ah bon ndeza boy kasi ba mal na ufuta sumbongo te bopisa ba mal azo ba mal ba disi azo ba mal ovele sikote to matina kara maintenant luka bato nana besoin bato ba ya na ba soutenir la mouvement mais pas d'accord clair il faut un mouvement donc moi ma parenthèse voilà ma parenthèse parce que na génération en temps où on pas des fois pour toi na select musique beaucoup de banane artistes nous oui on a déjà na kuta ba président Kabose Bolembi pa ya zali na pesi mbote sommet déjà kuta parce que ba mbote belé Kabose bango batika la kana kin ba fait Jojo et mutazaka chef d'orchestre ba de Blake Nanga bango bazaka na poto ba président Montana na Kabose bango de batika la ka qui a pas ba nouveau écrit ba ko zo ba de fait na jeune makuta ba utotika bisope donc ba nakuta so na kende na siège na makanza wana na mutu na bandu kuta wana souvent ya ki Kabose parce que ya bandu fanda kana siège voilà donc plaisir à trop et puis dernier avant tout le monde pour hommage au salaire qui est des FAO c'est important mais aux habitants on sait pas fêter mon oui non on a rendu hommage te ezali que na yaki ko se rattraper parce que na big star na zo chance ya koyimba te na disque pour na umela ka pété na beta pe ba concert na été et bon tout le monde a bino mbaleza voilà nzembo na siko to se rattraper wana siko na select music wana siko na select music pour inviter wana siko ba DJ Scan ba Clova music ba beti ndule ne siko vieux à côté studio siko yo parler tout se rattraper na ya Jean on a vu à Mabélé ya Jean Koubal donc vraiment merci et puis ça qui danger dans on s'en raté au travers cette émission c'est un honneur les privilèges à Yambayo c'est comme nous ça un vrai combo ya papi def voilà on va pas beauté les comme voilà excusez-moi de dévoiler moi certaines choses pour ce temps là parce que le lot aux la projecteur engagé so na yebiso que ba coïncidence obi que fait général comme on est père à François waouh voilà on a plus que comme à François voilà d'après ba histoire il peut comme qui François oui François na François parce que quoi déjà fanfa de moloka ya la azali déjà combo ils arrivent dans la vie fanfa de moloka il peut que fanfa et vous salaté ka peut être boulette de fao fanfa wana kaka ba créer lango kaka et puis ça des fois moi ce que taki descendant ya ba makambo général na wetali makambo fa makambo nyonso te bandeko openeza ya bien pour biso to copier ka côté za ya bien pour mutu nyonso azana sa moi azana ba qualité azape na ba défaut na mais biso siko tant que ba aimé ba descendant ya nzambe to zo ka côté ezali positif c'est vraiment pour la vérité toi to zu côté ezali bien et on dit ce que ça la peine que na parler ba yebi nga vraiment moi ceux qui azoli quand même na TV donc dans la masse na bosani merci beaucoup toi qui feature ça qui tellement bien il y a genre na bandi pas deux MC moment l'autre à préparer biso ouais et ça non
Aujourd'hui, chance en salle, on a Big Star, mais on rattrape encore contre la Select Music. Ambi, c'est ça, il est un studio. En tout cas, baza parmi bateau yo. Parce qu'on a un grand chanteur, blague et puis je vous dis ponctualité, moni. Voilà mon cas. Donc je vous dis niveau facilité et puis ma cambo na auto mon même comme manda chanter pas yazali mbote parce que yepé tout yemba nzembo mais au moni bato ba yebi ba compliqué bato même ndeko na ngai brato et pas ça joue ya na studio de ba complication pena ya la raté que no faut pas responsable ibra très responsable ibra tomber o fongombe moko la nanu wana pona ya faut ba rien yango sata yo kuto ya botam so écoute bango de sata ko saba ako saka bato yo baza na vision mukuse quoi donc vraiment azabiso très à l'aise tout ça des grands chanteurs wana Jean Goubal Kalala le défunt Nemo Papi Def donc na lobaki na samotema na lobi il faut apprendre au moni na prenaka na ba à travers la réalisation na bango mais si on a lina apprendre de près na tala comment va fonctionner parce que au moni technique il y a le logo na simbi lisango tant bo beta live tant ozoki no yemba pe na studio technique échange voilà sikoyo tango yo biso parce que au moni bande ko ebele bazu ba chance ya kozala pena na ba mouvement ba za pena mo ba tan ebele bo yembi ba disque biso to bénéficier na moté mais nzamba tsa biso logo izakati na biso il fallait quand même na conseil ko nga na zaki neti na ko lo bande nini ya le papa voyagea abota mwana akinda il faut na bénéficier pe na savoir ya baninga ya savoir baninga voilà donc tant baninga papa na bango azalinga pe na bendani ndenge nini ya le masana na mobo na obeta comme parenthèse masana na pichu werto c'est papa na bango azaki mbila asiko yo azaki bansa moko omoni kande ba noko musuba zala ozokola mais esprit na père na bino bo bagaraka fort na esprit po nini père alingi makambo ya chic yo siko ya moto ya bala Firenze de yo bulega ba mikili siko masana nga werto si azaki moto ba esprit wana siko zoom sous ça la pena ay ko kutanga to ko zena père la bango abi obi lekila ya bi abi me yo ni yo so na père na biso zola na master na nga me yo mystique abi abi baninde ni na bi mais ndeka père na bino monanga abordenga ndi ko développer amoni bina ke to pendant tekeke bina ndenga bien donc c'est pour dire que mutu nyonso ndinza mbasala biso kana ilo mwa chakat na asiko ilo ko wana pona o développer ngo faut yo moko se passer oye bagezanga ti moni même yo mayelo wana oui ezati ke po yo olinga classe ko mais eza façon moko gérer la kaba makamna yo tout à fait ça me pe azo fongola eloko izakati na kitoko to Papi Def au travers cette émission excusez-moi na dirige moi mais dans besoin vraiment morceau là moi nzembo wana au sala Def ouais vina biso Jean Kalala vina biso na yo moko sala kitoko to pesa ta moi extrait ça va bien Didier Racha bora sasa micro Didier Racha Chari Mvemba Susu Mafinga Jiringola le noble Dada Wasenga Nono Lwaka Johnny Pingabu Bolingo na ngai wana okeye otiki Didier Racha na maboko ya nani na kobelela mokili ye nani ayoka hanga tango tolinganaki tozalaki se babale lelo ke otiki liloba te otiki blandi na timba na nani otiki jeringola na nani yango yo juju mavinga Paladon chéri repesa moso kote mosikanga na koao po bolingo na yo eza nde lumière ezo éclairer basentima na nga yo sipi na nguba fil emongo
Mopao Enoke. Didier Racha okomisaka ngai izoba bolingo na ye bungisaka ngai bomoto ngai mam Didier Racha kei Na beta mafimbo ona bolingo na ye alakisa yonjela soko kuba no de bolingo na nga amona amour bolingo tena media mika pasongela ngai Pepa na eta pos nesengo na nga vi Didier Racha bolingo na nga ye Yaka nane yaka Kolinga tena media mbika posongela ngai Pepa na eta pos nesengo na nga vi Didier Racha bolingo na nga ye Yaka nane C'est la casa de lo que la Bona komona te lilingi na yo na pesa yo maluba Ola kisanga nzela boka bwanela Na soko kananga tiako vivre di désola Racha yaka e mon amour Bolinga tena media mbika posongela ngai Pepa na eta pos nesengo na nga vi Didier Racha bolingo na ngai yaka nane yaka Ala Ekozamona tozobetanga kara Nazamwana menani akwama boye Pona l'amour eza mobeko na yo Engaye Didier Racha Lesale di pete c'est la mort eskenga na sumuki Pona kolinga Didier Racha bolingo na ngai ya pomwana Mon directeur Ale Mulembwe Bolinga tena Na midembika pasongela ngai Pepa na yecha pos nesengo na ngambi Didier Racha bolingo na ngai Yaka nane Merci à Daniel Chisungu, merci à Padou Bombo, sa salutation à Jano Binano, à Sekou Yabambote Bele, salutation à Papi Mouzese Bana Lemba, Kinyanga, billet de banque Didier Diatabao, Kikala Kinkulu, Kinkulu Kinkala, donc salutation Merangando, Ditoka, dans ma salutation Bele, donc monsieur Olivier, le directeur, mon écologie, mon ami. Donc, tout ça n'a pas pu def au travers de cette émission. Tout le monde a un clip qui est autour, nous avons sa promotion, on a un clip. Parce qu'on met déjà danger, mais sur le terrain, comme mes amis, clip aussi la qualité. Ils ont le calon, mais c'est quand même timide. Pour accélérer, pour les cas, ils ont les solo, problème mes amis. Ouais, ce qui est vrai, c'est vrai, ils ont les cas, mais tout ça limité. Producteur Azate. Mon union c'est ça les malaka quand tu Martin Lukusa Bazali oui Bazali prêtre Bali mais Daniel qui Bazali voilà directeur de production à cause en charge donc deux fois donc nous sommes né de retikali donc papa na ebi donné tié déjà photo betamboka pour awa pe fetikala de photo betamboka photo bima quand on s'arrête obige ndoyi kuluto nanga papi musée wana ndoyi papi musée papi sope mbote vraiment ndeni photo ko taper na maison ozo ya pesuta na sipayote o ya pesuta yesa no bidano bazotala yesa no binano to pesika mbote pa yozali boss Emmanuel élite vraiment boss Emmanuel élite vraiment to pesi pe mbote biso pe to linga to mona sana to zaine na Kenya na Mwambili Abel ezaki deux na Uganda wana na yebi ke yebina na Afrique la diaspora na Afrique na yebi ke Gilles Sana batebele na Ferry Goula na Kenya ouais tu zaine na Uganda OK tu zaine na Abidjan mais c'était terrible voilà mtu na yote on dit on arrêté en tout cas vraiment occasion ya kokuta na na zoma te mais je sais qu'à travers yo to zo batamba to na to beta mbo on a besoin de traverser des émissions ba mbote belé et sika azwami donc Maurice Premier à mbote belé donc on est avec le leader Papi Def
Donc c'est un peu ça. Il y a eu ça dans Select Music. Ça fait déjà combien de temps vous œuvrez avec ces groupes? Parce que les noirs. En tout cas, et qui zongi mati qui panzani zongi yosara. T'es panzana à côté d'été. Ku panzana vraiment t'es non t'es. Donc bande même musicien bazar bango bazar. Non, ku panzana siko na sense pena ke comme balé et tika la kozala te. Batu bakenda na bango. Bam soupe ba kufa bali, bam soupe ba voyager na ba rezo yaka lo kozo bota bana. Oui ba musuzu nzambe mo yebi ba o ba ozala na yo ba ovanda na musupe ba bunga na bango. On est ça le bureau d'âge, bureau intellectuel. Donc talent est allé et puis tout peut est allé et on ça la force en mouvement. Donc ça fait déjà combien de temps? Yo, Sakazoko Sayo. Voilà. Donc autre côté pena 15e année. 15e année. 15e année. Select Music. Ouais, jour pour jour. Attends mon colomo côté torata répétition. Chaque semaine toi répétition. Bon, bah réseau est à la même majorité biso tout bazar répétition c'est obligatoire. Ouais. Aux artistes pétris des talents et maradanger. Ouais. Ou là t'as qui te retrouve. Merci. Aux agenda. Il y a la connaissance dans dingue en santé. Merci. Ngana ibo personne souvent on va voir ibo ngana ibo. Mais tu n'es pas dans des clashs, aux la clash aux la baisité ma polémique tout le monde a reconnaître. Ouais. Ils ont une éducation ou ils ont un fonctionnement. En dégâts au lobby, éducation. Moni ba ya ba mamsu dato ozotala plus to wuti na ba ajo to komi nango bana oyeko la ba makambo oyo otivundu moko boyo non yo na ngabo se metsa ba to se contenter kaka na onzamba zo pesa biso mais sauf que biso to sala effort ke bana mind eza boye musala oto sala le bébé bana mai eza pona ngamoko te mais biso tout nga singa panzambe chaque jour musala auto sala ngana bangona mabuta na biso bika kaka na musala oyo parce que nde bazaboye ba musupe bazali na ba cop na bango batika ba cop wana pona ndule alo nzambo azali kolo walo bike mutu fali na mutuki na ye biso to ko obligé été mais biso to tosi maloba oyo lobi do le reste tika kaka ye afongolela biso mabango c'est une transparence dans ndenge osangate et ça secret humilité pa na yo ezani kubanga nzambe wow. Donc ça te fait très plaisir. Oui, maradager donc plaisir ça tout le monde a aussi terrain à tout moment. Mais ce que prêtre-moi on a d'habitude traverser cette émission nous sommes tellement bien beau, nous sommes bien beau. Soit les lignes approcher méthode des années pour nous comment la Select Music. En tout cas, ils ont makambo ya kokende moto déjà yebi makambo ndenge zalaka ezala ba mécène ezala ba producteur il y a pas longtemps na auto comme la producteur moko dans Londres c'était la Pembeli c'était la Pembeli ya ba maison mo poliza na komeli parce que tozane ba mina ba Facebook pour na yebisa yeke na projet na sengi mbongo te ke opesanga mamba ba studio boye mais ce que au gondima album na biso bima na label na yo. Donc c'est pour vous dire que tout cas de gauche à droite. Bon réponse à pesa kinga na condamné pété. Moi réponse à pesa maintenant et puis bon d'accord. Merci quand même de m'ont dit miko parce qu'il y en a pas soupe au comme un peu boya betio vie à répondre à répondre quand même. Donc c'est pour dire que tous en a besoin batoana. Ils sont là producteur vraiment parce que production ba concert voilà. Parce que musicien musala na yo musala musicien ezali ya ko beta ko yemba composé ça ba magambo le reste c'est magambo ba producteur mais biso lelo yo vu que ba fait papa verkis magambo sala na musique ba tona baza sauter siko total kaka voilà total kaka biso moko to bando beta kaka ba interprétation mais biso ba to ba oyeba biso te ba to ba oyeba biso à travers ba réalisation na biso parce que ba artiste ozomona so do na yebi kutelo na ko fantete po yo moko yebi pour na ko batiki to ki ba tutu mais tout ça parmi bateau basala musala bien donc nous sommes na basoda boye bana ba talent alors biso ba talent on a faut moi mise en valeur mo ezala parce que moni mutu musoko le kana nzela boye amonoka parce que oyo eza kati na yo ya yebi yango te tu ne pas on a gâté misusu yo beta ba porte nzoka ndo beta ba porte mesdames et messieurs ba partenaire à danger ouais ba ndoko ba olanda biso travers cette émission ba ta soutenir ba ndongo on va se pesa comme rapport à misère danger mais à transparence ça ndinga on s'en a dit quoi danger oza idée danger donc
15 ans Select Music voilà. joue Bozara Kawana. Voilà, tout ça. Mais pour la promotion, pas de ce que permettre un assis ça. Le lozo boma biso kaka ezali ki tout ça limité na ba moyen, mais na ba moyen de maigre wana. Toujours maintenir neti générique on moni Satan Zoko sayo inanena ndambo. Atena moi 10 chaînes à TV, 5 chaînes à radio et sur les cas. Oui. Et les kaka. Dona banzimbo o moni le zolo amour nanzimbo mususu sika. Siko auto aussi ça pena comme manda. Wana titre na ngozali danger. Telaka donc je sais que exclusivité aux ala awa. Danger. Danger. Donc na sika na wana nzeta malili. Donc toujours bunda kaka ndeto betaka parce que na yebisa bana mai. Il faut biso moko to mitongela ndako na biso parce que soto zeli mutu mako uta na lola aya ko tombola mouvement wa tika royate et puis mouvement soki lelo 15 ans esali soki ezali kaka c'est parce que ezana mutu moko boete wa ya ebisanga na lito yeke papier longwa pa ya vv sala orchestre t c'est ça ezali ka conviction na tel bana mayo to zali na ebisi bango no ndeza boye to bana sala ba travail na biso moko tout peut s'amakambo tiganga na ibisa onde ko na ngai kando sa musano tellement bien okutaka na mutango danger ngana ibisa na ba piste yo et puis ça makasi na interprétation danger na ville à Kinshasa chaque week-end ba fête ezali na fête ezali est-ce que interpréter ça interprétation ta moi 2-3 chansons qu'on a c'est les akal voilà ba odemba voilà ba kilelo ba sambu yeme ato et puis la musique on ça ba 2-3 semaines vidéo là mais la musique va bien là c'est raté moi 2-3 semaines ba autour de là yo on a fait on a mariage on a concert on a événement activité moko politique meeting moko Select Music baza bango yo voilà c'est ça ba tamba ministre donc ça on propose une chose chief loko akina odemba to kika odemba pesa lo mobo ya OK Jazz vaccination Alida Chamala c'est bon Alida Chamala bolingo toni na motema ngamona moto na leli mama nzela nyonso nga naleka nakoma lokola nga na boma moto likambo nga nasali nayebi te o mama nga lisuma bolingo soki ezala te eloko ya kosomba nabondela Alida Chamala Papa Joski Mokuta personnel bolingo nakoma komilela kasi ya nini nga nakomona nasirisi Kinshasa mobimba naluka moye nabondela sheri azonga olamuru etungu mama alita na ngayo banza bakataka bolingo boye te mama Alida Chamala zongisa motema ndenge tobandaka Alida na ngayo nameki kokanga motema na nsima ngai nakoki te leki ya kansebo Alida Chamala mama nakomi na bombela ye aboye konindondo ngayo akala kimalade sokana yango liwa lembisa motema napemisa nzoto ponini pasi ya boye elingi kaka ngai ponini nzambe asala eloko yokolinga nakomi lokola moto bakati moto oyo pasi malechance leki ya kansebo Alida Chamala mama nakomi na bondo
motema na pemisa nzoto mawa misonne mosaladi José Kanangé. Mon président, Jenny Kande, le président de Fojeka. Président Jenny Kande, Fojeka, toujours en avant. Le gardien du temple, Papi Diboker. Président Golf, Tonondo. Yajise Sungula. Sungula. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Donc, il y a des gens qui ont mis balai, il y a mis ça à l'aise. Il balai à Kalaraka. Voilà. Avant, balai à l'élo. Et ceux qui ont mis ça, tout ça, permettre de faire un ils ont un problème. Ils ont un plateau. Ils ont un à l'aise. C'est pas ça nous a biso. Il y a bon côté. Mesdames et messieurs, c'est Papi Def, l'artiste, le leader du groupe Select Music. Ya José Kanda, ancêtre Toto Furume. Nakei na sangi Kinshasa, otanso motema na ngai sika. Nakamwe mingi na motindo tolingani, mikolo misato pamba oyo tokutani. Otans kombona koma na buku nanga, oyo ya sika baboti pe bandimi. Okatinga motema mwana oyo likambo se akitoko na yo na moni. Bolingo etondi ngai motema ezali se kozela kaka na bimisa. Makanisi etikali na ngambo na kolela lela soki tokobalana. Océan Alain Mokishi Ebale Nakei na zongi Kinshasa, otanso motema na ngai ya sika. Nakamwe mingi na motindo tolingani, mikolo misato pamba oyo tokutani. Hortense komona koma na buku nanga, oyo ya sika baboti pe bandimi. Okatinga motema mwana oyo likambo se akitoko na yo na moni. Bolingo etoninga motema ezali se kozela kaka na limbisa. Makanisi etikali na ngambo na kolela lela soki tokobalana. Soki tokobalana. Ouais. Enoko kenge. Opao. Nazongi Kinshasa motema etondi na makanisi odi Hortense. Mopembonga nasali na braza ezali ya koloba te odi Hortense. Nakei nazongi Kinshasa na mawa nanga solo nake. Hortense nazali mayemi mosala nanga ezalaka lokola soda. Nakozonga kotala yo motema na mboka braza. Nakokota na masuwa na chola pona mona yo o mon amour. Les journalistes de l'X, place des artistes, nous voilà. Ah ouais. Tonton Riff, est-ce que vous voyez quoi? Maman Hortense, motema ya Laurent, Excellence, Yaboni Kiminae, le président Sarkozy,
Junior Kukila Kikula Junior Kikula Chiri Makwati Padudi Nganga Dr. Cedric Tukeba Tondi na makanisi odi otas Mobembo ngana sali na braza ezali ya kolobate odi otas Nakei na zongi Kinshasa na mawana nga solo nake Hortas na zali moye mimosala na ngezalaka lokola soda Nakozonga kotala yo motema na mboka braza Nakokota na masuwa na chola pona mona yo o monamo Le Rais Umberto Kazagi motema bibi chez Luemba Biso Merci beaucoup. Ces morceaux fait énormément plaisir à notre frère, le directeur Olivier Comlan. À ce belato, na segi makasi badou bomusa lobi karaoke. Et ça les plaisir. Le réalisateur a bien un musicien. Un musicien. Un copoyo. Mais grand réalisateur. Maintenant c'est à danger. Donc collègue il y a Daniel Kissou. Ok. Ça m'a tellement bien. Mais tu es mon modeste. Voilà. Moi en général des fois voilà. Je dois contre la maçon à Bissau. Tu fais ça. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes en direct de la CNTV, canal numérique télévision. Vous connaissez très bien votre émission Place des artistes. On est là pour booster les choses, pour émerveiller certaines choses aux artistes, aux célébrités. Merci. Olivier Linon, grâce Mouké. Des fois costaud, canik, double costaud. Jilina ngana bazio, Jilia nga motema mozoki. Li solo to solala kina lito yetikali elembo na motema ngo. Basanza ele kimiko le pusani vacances silie. Basanza ele kimiko le pusani lobi ozangi eterna Yo matina pepo yo kei moteme tondi na mawango Oh adieu amour scolaire adieu Tozongi na ba photo Tozolola la mikanda Oh adieu Amour scolaire adieu Tozongi na ba photo Tozolola la mikanda Le grand manager Gilles Mbongo Koumela ba faire c'est le DG Rigen Wemba Yo matina pepo yo kei moteme tondi na mawango Oh adieu amour scolaire adieu Tozongi na ba photo Kozolola la mikanda Oh adieu Y'a papi amour scolaire mon leader amour scolaire adieu Tozongi na ba photo Kozolola la mikanda Comme des garçons dans Paris le journaliste c'est le luxe place des artistes et nous voici Bolingo na yebeke olandi nzela ya mateya kasi bokabone pesi pasi ekomi bwale na motema amour
amuya bana totangani na mikanda serijetado tolata pete ya alliance tokokutana kaka na bavakanse tosolola ndenge tomesana na lamule tokosenga kaka na baboti babenisa ngana yo potozala fiancé olingo na yebi okeyola nintela ya mateya kasi bokaboni epesi pasi ekomi bwale na motema amour scolaire amour ya bana totangani na mikanda serijetada tolata pete ya alliance yo kampela tala makambo yo bien na me rappelle okolo Amame Awudu Awudu ma awolakin Awudu alanda tata walakin ma awolakin alabukanzaji sange malwe alabukanzaji abana bakwango balabukanzaji hey simbe bonge sikabuligisa sikoyo sikabuligisa sikabulagasa sikoyo simbe bonge yele la DJ aya defao Moses Mavinga hey amame ayaye asibikibinyom akebo binyatanyata awudu asikibinyom akebo binyatanyata awudu ayaye walakin ma awalakin Jose Kananga walakin ma awalakin alabukanzaje sange alabukanzaje abana bakwango balabukanzaje chiko sengo chimabola mele seke kote bim asabukele ananguna badia mwana ananguna badia makwen simba batata kubula simba batata bonga luya kutala lelo luya kumona lelo saira kabanga. Merci. Donc présent Papi Dev na bandi na ba concert ba mariage ningo za ba bal populaire donc muto fatigué azati. Donc betara yo betara ba interprétation. Au moni batebele ba osala ba fausse affaire. Oui. Sans vous mentir. Bozo se tomba adresse. Batebele bozo benga na ndenga mabete toko so itomiku misi ekozala yalokola batumo ba oloba makambo moko boyo eza vérité. Oui. Mais biso to oloba ce qui est vrai to yaka pe na ba fete o mona bana mai mo bazo beta. Mais otali ke bato ba obeta eza loisir. Kwa nini? Bato wana baza ba vétéran, ba répétaka te parce que au moni musique yalo bale. Yosu bozui bato moko boye to zoka lelo yo ndenge bale zo beta ma bato moko batika bale ta bozui kombo Shabani Nonda ozi loalwa. Baba grand joueur na biso. Toko loba mabe pona bango te mais lokola ba komi ba vétéran. Soko tche bango na bato ba sala entraînement du jour au jour. Ba ko gagner biso 100 à 0. Ce qu'on est ça neto beta ki yo be ça ba interprétation. Donc répertoire tout ba on sait dans la biso donc mais on a l'hôpital et on a l'hôpital tel que bato basali 11 ans et 15 ans basala kama kambwana il faut comprendre que tokola la pe 4h du matin téléphone na moko na moso eleki yo mo mona ke bato ba uti na pongi ba osama kambo parce que eza automatique eza makila o mona deux ede lo mo ya kotindika ke tokena na nsima wana to fongola na mingo te quand vous pour répéter ça maria on te oluba do vraiment bandeko o nyonso
so bolingi ba fête na bino ezala bien bobenga select music ba adresse na biso ezali chaque vendredi to la na Saint Raphaël wana na piscine wana chaque dimanche ba matinée to la na Camp David kuna ya Ntsele kuna ya espace les boss Martin Lukusa to benga pe monsieur le DG Olivier Luzolo le bourgeois gentil mokonzi makambo mituka na kisasa seko ngoso ba mutuka ya bien assis kindika kana ola motors tokobenga yepe dimanche akoma au travers ce dimanche net dimanche il y a ba culte bazongi bazoki na ba fête ba ndule so bebi so to longo direction Camp David oyepe na soir na epa ya na espace si payote en face africaine wana makambo ezali ya wana chez maman Hortense donc des fois soko yeka wana contacter biso numéro na biso pezali avec votre permission to pesa numéro oui to pesa numéro juste suka bazo de ba big style la bango non c'est pas présenter ba mission ou même biso bazo ma tellement bien ils sont des artistes au bala talent et belé na mona ndo na so bazo na la vision esthétique na simana yo on a le doyen et wabura Borax blague donc maman lo baliko na yeko kito zona migalo lo bana pona en tout cas pour na ye attachement na ye na yo ngamba ça grand artiste ah ouais a vous savez ba disque na ye pas vous savez mouvement na mais avec na select music voilà parce que azana no moto yo bato batindika ka bango te obi bato mosu bazali bazo tindika yo mais moni moto a fonctionner na cerveau na ye abi makambo bazo sala très responsable encourager les maman merci merci micro donc y aller merci Delix des fois tu dois m'empêcher maintenant on va commun wana mobulo wana penza donc bano banati leloza c'est quand votre nous années changer et puis ça va bilingue ça na yo nous coller présent na yo nous coller présent na dio yeli coller la sœur obatela avoir barande ni loni na rosala ni na rosala te donc mais oui bah faut appeler pe non na voice no des fois partout ça donc complexe pesa ata baza Michael azala ki wana so inani yo beso bete mo besi makamla nga beso na il faut ba dire merci pesa moto na ba oya yo tellement 2-3 personnes vous avez la staff vous avez na ba oya yo merci vraiment merci na opesa ka mbote na Phil et Mongo Tobo Sanité docteur Cédric Toukeba le président Humberto Kazak Aswam Moulap Mami Zampo JC de Molokai les correcteurs et bobo imerante Mami Zampo natiki Mami Zampo maman la promesse voilà toi bien été c'est bon Mami Zampo maman la promesse toi c'est bien monté donc moi on va fidèle ma casse quoi des fois à changer il y a un mot dans 2-3 personnes ouais ça c'est testament na responsabilité ni na select music on a un chanteur oui oui non mon oui parce qu'il fallait côté cartel était si kabajaro ouais peuple propre élégant moustache bien soigné yo mdo banzele testament normal il pas ça là qui sata zoko saba des fois avant na pesi mbote na président Sarkozy ya Junior Likula na Sanité le PDG Sylvain les amis de Lobo Cyril Kimwanga Yassé Kassé Zoazoa na Saint-Pété na saluer la femme que j'aime beaucoup Charlène Mangala à Motéatro bana lemba Bozalawane Belé na Sipayote à partir de 18h vous allez écouter de la bonne musique avec Papi Def et Select Music des fois avant que ce micro nous on propose c'est le moi bien moi capé le mot bien ore ça va bien chérie comme l'oiseau nocturne yobi magana butu souvent yozonga kana tongo atali fotate mais pourquoi yo comme bilala yola lié baba voisin lobi yola lina Papi Defe so so ba bienvenue kutu bien wow azima ikele shelembe kinanga kasi lokola ba pesi okombo l'oiseau kitana yo na nzete kitata na nzete ambila na makasa nango encourager les mamans bila to salela mosaka azabi na artiste de santina eba ko pesa makam na santé ka ko pesa makam o pesa makam solo canal il va chanter moni mouvement fo ezala na batutu même itunde sala parce que yé azana rôle na ya mouvement a chanter
non seulement chanter à artiste parce que il peut parmi biso parmi bato ba gratar mais en tant que chante mais côté ya bata simate mais na ndinga chant parce que yé rôle na yé ali moni bato ba ya na ba blo mo boya moi genre ba guerre mo boye yé to tinda ai Ouais, merci beaucoup. Tout d'abord, on a salué nos familles, c'est ça. Mais l'idée à l'ignoto, papa l'ignoto. Donc nous avons à Kites. Donc son leader a payé ce monté ma boudon deux fois. Mon boss. Moi tu l'attends dans 2-3 personnes. Ouais, on a salué Moïse Mavinga, Winner Grâce, na Russie, na ville à Moscou. Bambote Belé. La PC, les managers chez le Mbote Place Azali. Venanga Yves Munda l'ingénieur, maître Tupac, Batinzamba Pierre Tombal. Na batunyo so balinga ngai lemba ngaba matete par-ci par-là dans le monde. Merci beaucoup. C'est mis en tout cas sans oublier Mana Boy. Merci beaucoup. Base Jérusalem en tout cas. My lock. Les contrefacteurs épini ngona gouvernement. Mais ah baby Simone bébé amunanga nzimbu na kalpananya wol amaigi bula yala. Waouh, bravo pour merci. Et ça dit pas double moussa plaisir donc rien nga linga ba chanter pas do santin kunga biloko samai. Oui DJ Scan akuta deux drummers na mouvement ya zaza aya awaza na lende fute o mona na 15 ans wana ya ozala déjà na ba 13 ans do blague te do apena soda sikoyo ba o akuta wana acha bango boy poni baza bato batindika tende to lo ba fonctionnera na cerveau na bango ay baki patience akosa ye jamais ba ko sata kota bango ba leka mbango DJ Scan. Ouais, merci beaucoup. Parce que yo le bagou toi yo bête moi botta na 2-3 personnes. Ouais, bambote. Ouais, vraiment bambote mingi et pas ya Sero Michel. O azolandanga sikoyo. Donc tokutana pa tokutana wana taka lelo za week-end ba dimanche ebele pa na yo na mama Frida. Vraiment na bosanité base mobimba. Donc na spécifiquement bambote. En plus na bosanité tout est c'est monté. Mère Titi n'a parlé donc maman mon konzi. Merci beaucoup. La bosse des photos tout s'abonner na chaîne na biso Papi Def officiel Papi Def officiel donc na Facebook donc tous ba clip tout makam tout ba tout en plus page na biso pa Facebook ezali Papi Def TV donc vous s'abonner donc tout maïta ba vie ça la biso kitoko yo bido makam merci beaucoup to quand même ma gratinage hein. Merci beaucoup. On a suivi le Seigneur à guitare. Ouais. Sikoyo omoni ba soliste. Azalo kwa ordinateur so bika pas à côté ba. Pas une malamo. Voilà, omoni nde ba chante ba koma. Bana kumanda chante na ba komba manda chante ba chante ba koma belé. Ndenge ba solo ba za belé. Yesikoyo na tala bonabiti. Yé aza solo te yaza musique. Donc a outa na orchestre c'est l'un des grands ya mboko. Tant mutu ayakana ayira non on a besoin malgré soliste ça mais moni mutu ka kobela bazala ta mibale. Nana petit dans moko azali mais azakana kolukuna na kisenso abetaka bien mais abetaka bon habité. Moni biso to lukaka ba jour côté wana wakendaka na yete to tanga kombo ya mutu ko na oleze pété ba kina ona ndenga mabete ayana na vivre ba faire tant pas ya to kutane na studio wana to sala bantemo na biso ka auto bimsalelo parce que to bana poser kala des fois ti ndi ba ya na yebisa to lungolo place ozate mais y aura un moment yo moko sala choix parce que chose ezana ngo par rapport mbongo te place ya uta ba vous la paix déjà ba voyage ya ba avion ba kenda mais ye moko atala kaka parce que moto moni même ba momi ala kaka pona mbongo te mais respect voilà osala considération voilà considération taka ba soliste baza mais yo c'est musique Papi Def musique ya ba mot na 2-3 personnes merci beaucoup
Aujourd'hui, tu es très beau. Hein? Ouais, merci beaucoup. La beauté, vous avez un consommer. Merci na Papi Def. Oui. Tant qu'on a considération boy, aïe ma soliste c'est ça mais yo soliste c'est la musique. Il balle la musique. Donc assez bien pour nangai. Donc il y a aussi mbote na vie na Patrick quoi binga na select musique. Des fois tu. Papi Def on soliste devient raison nangai. Alors soliste bila yeba qui bien. Passer na direct pour quand même qui mezali na présent bani yo soliste. Ils sont like ça quoi. Kitoko toto ka mambote la 3 personnes. Na profiter plus na mbote na ngai pa ya vie na nono loaka. Vie na ngai tsanga ça na ngai bien donc mambote belé. Docteur Cédric tout qui va mambote belé. Vie na ngai Martel Kousa Umberto, vie na ngai président Nicolas mambote belé. Foot mère a parlé ma bien masaka babo guérison na yo. Na ko zona hôpital njaba peso kimia. Sarah Tumba Sandra Nyota. On ensemble tout en lobby, tout en lelo na 6 périodes, tout peut ça tout à fait. Merci beaucoup. Toka quand même moi misapi. Toka misapi. Yoka bilengie so bimara. Tala makamoyo. Yoka makamo soka misapi. Joyango. Yo komela lotoko bakuti nanda ku mama na bana tunate. Toke tatoyo mogologo boma mama Papi Def yo mogologo sala ligambo mekasi mogologo lengwe mena mogomanda anaka bambogo ye bate Misana babriye mususu we simba kaka kana adoration mbalo sambo mususu we suka kaka kana louange sugi yuzubine maboko pona chifanga. Et puis abelo moko oza devoir oza devoir oui tara plateau na ranga mo mais on pesa to ma 4 bobini ezateka oyo boaka dédicacé bo dédicacé kaka parce que ça eloko moko bino mbali ko panza biso to panza nao merci bali sana bana 12 apportements mo na 2-3 personnes aspect au sanganate obete déjà comme tout na mikili parce que aspect eza ya kinte mikili bazana ba mission pour na potote baza ba mission pour na musique poto ba ko ba yebi poto na mboka lokwa nini to kokendaka na bisoka des fois merci beaucoup mambo na 2-3 personnes ouais si biki grâce à mon conseil na biso donc et chose mon ba propre écoute o lo bagoute to lo bebelete de temps otala boy c'est que to vivre ba to pe ba kenda poto bazonga ba danger na kwena ba biso pe bagara ngo do to bunda ngo kwa ouais talaka tout ça les donc na compte na ngai na pesi mbote na Dr Bams sans oublier Dr José na pesi susu mbote na Nelson Malumalu attaché Ipusu base mobimba ya desentelo Ndolo Gucci ingénieur Ndolo Kandosi Gilite Matumona Aleka Bamba maître Virus na bosanité ba Colin Asima Ikele parti de Montréal na Kekoto Berveli ya Gola sans oublier Lisette Ngoi maman na Saïra. Merci beaucoup. Ndoya mère nanga kwa Saïra Kabanga. Merci beaucoup. To kabana se benabino nelo moi bien. Merci. Et ayo pesa mbote la nani? Boto ça c'est un peu de plus tu vois les tous garçons de 10 va bisika sika na bokasi ya leader na biso Papi Def et on mona force yango izo l'accès déjà. Le tout ça vraiment ensemble ba tout balinga Papi Def. Tout ça permanent pour nous rebeta partout na pesi mbote pas venir en link mbela na Paris. Merci Pascal Kanzel, Bamasa Nanga, tout qui quitte, Tchango partout, Mamouza la bien quoi. Merci beaucoup. Toi aussi, Salabino, Papi Def, tu as son numéro de contact. Ouais. Ce Bangba soit passé toujours Kabana Sikoyo. Toujours Kabana Sikoyo au travers cette émission. Comprenez, nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Okay. Donc, c'est dimanche. Bandouazo Bengazo comme la au travers cette émission. Donc, ça fait tellement du bien. Je suis déjà à la fin de cette émission. Ouais. Numéro de contact, par contre, Select Musique en tout cas, numéro de contact, j'ai allé contacter Bichon à 00243 89 77 66 713. 00243 89 77 66 713. Ok. Et puis pour la chaîne Nabiso, ils allaient chaîne YouTube, ils allaient Papi Def officiel. Vraiment bah tout au sein on a bien nous s'abonner et que ça Nabiso bien et ça soutient de plus
ata place kaka yo vande ata oye place tozo betate mais sou kaka o s'abonner même nzambe na likolo a repombola parce qu'à travers abonnement na yo wana ndengo s'abonner o tomboli pe o soutenir pe mouvement donc yango na koloba Nicolas Futimote Machacha na pession seulement c'est Massisa mon ami Jeringola le noble Joujou Mavinga Jari en Vemba na Canada na pession bote bon séjour lekinanga kalate toujours zela na kisasa ozonga. Abonnez-vous Papi Def officiel télévision pour mon amaramnyoso pourquoi pas na Vacom TV officiel. Mesdames et messieurs, merci d'être toujours là pour nous soutenir au travers de vos messages, vos textos, ça me fait tellement du bien. Merci à Padou Bomboussa qui était à la réalisation de cette émission Place des Artistes. Merci à Daniel Tsongo du Forum Moulin. Donc Banatongo, ma réalisation, ma production, Nandinga en santé. Merci à notre frère grand caméraman et puis mon assistant direct Lito ya de luxe, un bon conseil Didier capitaine, pourquoi pas n'a couper ça. Je salue à madame mon épouse Christelle Kanga, maman na Eldad Emmanuel, maman na la Sainte Oprah, ma fille Auréole Bamotebele. Papi Def Totonio Botondi, malgré beaucoup d'occupations, tu m'as dit non de luxe avant que je débarque là-bas, la Camp David, je dois passer ici pour nous passer message d'image pour moi d'être. Mais quand même, on s'est dérangé. Vraiment, on a habité chez moi. Quand même, vous avez entre le bon main. Ok. Merci de Tiribido pour cette saison à Seb de Loromoko. Allez-y, mesdames et messieurs, j'ai dit, j'ai parlé, j'ai fini, fin de citation. Tu peux ça, Indosa. Ciao, ciao. Il select music. Music! Yasika sika woyo bilogo yansika Tova solo